Salut, salut le monde, salut Banderonio Sobolanda Biso partout à travers votre chaîne Feza TV RDC. Bela Dinganga, Mama Social, et puis na pesi président Raphaël Walukonku, Bambote et Belé. Merci beaucoup, Ndenge Boponanga, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, DSS de la presse. Non, c'est la Binoka Moussala. Les lots, les 30 juin, to Kitina Veni, to Kitina Babalabala, to Lobela Sige, Maramba, les 30 juin, to Lobela Paix soulèvement, mais to Lobela actualité où ils ont dominé dans le monde entier, parce que Biso a vraiment informé par rapport à Yamaïnio, ce sont les cas dans le monde entier. Merci beaucoup. Na babonné surtout il y a Feza TV RDC. Les autres aussi un micro baladeur par rapport à concert il y a Pasteur Moïse Mbi et lobby na Belgique. Bato batuna qui est-ce que kobetama to ekobetama te parce que il y a des mal intentionnés msuba na prototile lo bazo boulé kaka ba créer qui combattant na bango moroboé. Mais le Pasteur Moïse Mbi est l'homme ya Yeoyo asukisi mwana mboka oyo alingaka kocha mbanga mingi alingaka kofinga bato mingi Boketu premier face à face na Moïse Mbiye ameka kocha lokolo na concert boye ndenge tozu information police ya Belgique a récupéré ndenge tozolo baboya azala maboko à la police parce que alingaki a dérangé concert ya Pasteur Moïse Mbiye. Et puis, bana poto misusu baza d'accord, il y a concert zonga. Ba mal intentionné quand on est baza d'accord pour concert zonga. Il y a un biso to kitisi micro oyo to ça la bino quand même analyse. To ça quand même moi balader mo boyeka ninga za kananzela to tuna batu. Est-ce que ezaki quand il fallait Moïse Mbiye Pasteur Moïse Mbiye asukisa Boketu premier pour lelo tembesi la bande kwa poto bazo ba que pendant 9 ans Boketu premier a calé ba concert à batu ebele. Si quand tu habites à côté de boyika, ton problème nini. Alors, le quoi nga Jerry Kobetox n'a pas informé, il y a un autre personne qui basango oyo. Ne ka na mystique afumé zaka avenir na moni tantine na biso zo pusana. Na habité. Bonjour tantine. Bonjour papa. Babengi yo na kombana to pusana, babengi yo na kombana nani? Comme on a Jojo Mazo Bafola. Jojo Mazo Bafola, on a quand même musique na biso pe actualité à monde. Na landara pas obligé, faut landati. Alors, lelo, moi, polémique, ezali par rapport à l'arrestation, il y a Ndeko Nabiso Boketu premier, à qui n'a dérangé le concert, il y a Pasteur Moïse Mbiye, police belge a tué Maboko. Bino étant que Bandeko Naepe, Congolais, Bandeko ya Moïse Mbiye, Bandeko pe ya Boketu, Boko lo bali lobani. Papa, netinga mason loba, don zambala la raté, ça les bien pour abanda ko finga banda kala. Donc, barre si ça ko kangete. Mais cette fois-ci, à quel coin à moto Nzambé. Donc, Nzamba salika bien des bakangi. Donc, papa, il faut ça moi éduquer. Moi, éducation peut autant na open banda. Yo, osam donc azande mal éduqué pour afinga qui parate. Baton pas finga balanda kete. Mais y a finga a commencé à des autres tina poto choses graves. Peut des autres non ça na moi na mboka bozane même sang. Bango bazo télémé la bango ba bi yo aleki aza il fallait pas y aller ka yango nde bango bazo télémé la fachi. Oh. Bokonze utapa Nzambe. Mutu Nzamba sali ngolo ache couronne na mutune. Soko biso to sani to longola couronne wana. Alors na bandeko bazolo bake Koffi Olomide koka été Fally Ipupa koka été Werason koka été mais quand même lelo Moïse Mbiye le pasteur a défié Boketu premier. Yo so mona lem sou peut-être za kanda Nzambe mutu sali bongo. Papa za kanda Nzamba fingi trop. A fingi ka ba insalité. Donc a kontra tina ba kofinga na ba vie privée batu. Nzamba sali ngolo bakange ba interpeller ba yo kay afinga ka batu pona ni. Et ça dit à quoi? Pe bato zo finga ezate ke ba uti soki ba mboka msusu te baza batu ya mboka na ye. Chose grave. To ba ye banane loko ni ya lukaka et loko ni afingi la batu. Alors on va bande comme soupe baza ba mal intentionné ba luka peut-être ba tia mobulu na ba concert ba ndeko na so ba mise pour ba mise bango ba lobi ba tika bango baza a politique ba sala musala bango le pasteur Moïse Mbiye ko beta déjà concert na poto zo prêcher déjà zo te a milimo ebele comment bango ba ko sala ka des autres conseil ne ko pesa na ba combattant wana. Ba combattant pena conseil on peut savoir moto pe ba nego ko finga tongo bidi pourquoi azare souté et ça longwa tikele biso bokondi ngo pe ka pampo banda luka to luka mwana mboka ça va ina pouvoir batika bande ko na biso ba prester ba concert na bango musique ekufi po eloko esala ba musicien biso tongo beta na poto ezo sala bango moi jazo zonga moi jean moi catch
et ça moi bien siko e bomela bango marché robeta na poto bande ko na ba combattant to lukai mona mboka yo na vandi fati avai na bokonzi to tikela ito asala musala na ye po muto to linga ki te o to beta ki seta kenda umeli asa kenda bokonzi tikala pa mutu musu tapi rouge mutu musu mutaonya tango donc ba tikela bande ko na biso ba beta ba concert na bango. Voilà, pasteur Moïse Mbiye Bambote Belé, maman yo pour ça, n'invite repesa pasteur Moïse Mbiye, namoni et Joël Azoleka. Bonjour Joël, ça va? Yo lobate. Pasteur Moïse Mbiye a gagné boketu yo lobate. A gagné na alingaka sa mobulu na concert mais pour ça na, to sola kana bandeko. Toza na événement munene pasteur Moïse Mbiye, bonjour lisusu. Pasteur Moïse Mbiye a bête concert lobby na Belgique, boketu premier alinga ya ko sala mobulu. La police est kangiye. Bakofe lo mine bakoka été ba jibe bakoka été ba faire bakoka été. Lelo passer Moïse Mbiya koke yo ko lo bani tanki molinga mina nkolo. Neti po nanga na pesi na nzambe merci. Po bokechu akinda poto me biso to souffrir awa. Soka za kombata solo azonga to bunda po nekolo. Ezaki ke to lo ba président wana boye nzamba sali grâce lo to zui mususu. To pesa eton na temps wana après tokoyeba ndenge nini toko marcher mboko zaya okufa makasi donc faut que to pesa moi 2 ans moi 3 ans so ba lingi to bunda bien ba yakini to bunda donc na sepeli ndenge lelo azwami donc l'été ça musana. Merci beaucoup Joël, tout Kaozo Keno, bon dimanche, bonne fête d'indépendance. Merci. Voilà, merci Madjojo Tozo Keno de Nashit. Sikoyo, balobi pe que quelque part pe on dirait moi tribalisme et salami parce que Moïse Mbiye on dirait pas ça ba wa kwetu yango pe botinda kanga ngala mo bakangisa ngala mo be tribalisme. Papa tribalisme ezate. Bon tu ya bande ko ya concert wana ya sa mobulu ya ete kaza asa wa kwetu. Ayaki na yepo amesana na yeko finga batu ngabe na luka pe na répondre yepo ali ko finga batu makasi menza basali grâce ba kangie ti ayaki concert yeba kaza wa kwetu ngala misuku tu balobaki ayokisa bango soni ayokisa bango soni alaksaka batu ki impolitesse na yebite bangala pe na basaka ben polité bango basaka na vérité mais so ya ye ebima vérité et commandé impolitesse. Voilà. Merci beaucoup Madjojo na yebi kozala bande kopé na poto ba sepeli na événement oyo okopesa moi 2 ou 3 mbote. Na pesi mbote na grand frère nanga gishana ba fola ba bi moi la poto solo akeka ka mikolo me ba koli ezoya. Donc moi la poto solo gi ba fola na bosa nite popina mazo lila mazo la famille mazo mobimba sinta machinga no elan pala ba bi wana bureau. Donc de gros bisous la famille ba fola mobimba. Merci. Merci maman na tiki okende. Voilà dans un événement munene boketu premier pasteur Moïse Mbiye asukisi balobaki nana kosuki saboke tu promete yena mukala na yo bazobenga soki odo azakani odombo to adombo donc bayaki ko meka concert ya pasteur Moïse Mbiye l'homme de yeyo asala makambo belé pour comprendre ba petit kini ba lorwa batumo ba kaka ba kindoki na bumwana donc azo bulango ni elinga la facile di oza tige na balabala pasteur Moïse Mbiye asukisi boketu premier. Tozo continuer na micro balader na biso base ya IDPS na Londres président Chibaba Benda na bosanité koko panga sudi Bikou Lebrun Frankie Frank apombenza Firenze bino tout bokanga kaka ndenge ezalaka kaka nani alobaki te ke boketu premier osuka pasteur Moïse Mbiye na yebisaka bino ke boketu mokomso akolamuka na sapongi soit akufi soit bakangi sikoyo nga na sepeli makasi pe bana mboka boki ne balobi ba sepeli makasi parce que akene ko meka na mosai na nkolo po meka ba jibe o meka ba wera et simba te okoka bango mais okepa Moïse Mbiye parce que yaza moi telaka moi na père atike l'église yo ko semer désordre na concert na edi boketu zana wana lia na mvungula mindele bakango na no zana bongo po ça la bien ya Gauthier business si ma caméra na bi ke yo pe kala mingi to zoloba toke na moi transition pour te continuer ko lobisa bato donc kitoko. Voilà, merci. Tozo continuer na micro balader na biso actualité tozo lobela lelo. Bonjour papa. Bonjour papa Nangai. Bandeko o bazolando à travers le monde na internet babengi on a kombo nani? Bon, évangéliste Bernard. Voilà, et ça li malam loko na koina maboko ya moto na Nzambe évangéliste Bernard. Quand même oyoki eko oyo ya concert ya pasteur Moïse Mbiye oyo boketu premier abundi sa bandeko na ye ba musicien, ye moko pe musicien, mais lelo quand même pasteur Moïse Mbiye asukisi police
ya Belgique et Kangi. Yo ko lobali lobani. Non, na koko lobango parce que Bokecho premier d'abord yende abebisana mboka oyo. Na basunda manaye, na baswede na ye, babunisaka nzambe te. Moïse Mbiye azali werate, aza jibete, aza kofite, ye azopesa message ya nzambe. Donc soki nde police belge wana nzambe ndako kotsa sous na police belge wana akuense ponde basakana kana nzambe te. Donc eza Moïse te akangisi mutu wana eza nzambe nde akangisi ye abeti ye po azongisa ye parce que Bible elobi fimbo ebongi na mokongo azoba comme ye aza zoba yango nzambe azo bete fimbo. Voilà, comme yolobi, comme film bongi na mokongo azoba, mais batu musu bazo traitant ba beza tribalisme, Moïse Mbiya azana ni po kangisa pe mungala, batu musu ba komo lo bango polémique bongo. Tribalisme ezate. Toyeba ki Yesu azanzambe, mais Yesu abotamaki quelque part comme Muyuda. Tokoloba, Yesu aza Muyuda po abotamaki quelque part. Mais Yesu azaki na ekolo te, aza na kombo ya ekolo te, mais comme abotamaki epa ya bayuda nde tokoloba Yesu aza muluba makambo ya tribalisme eza na te, epa na Yesu tribalisme eza te, mais parole ezo ko enseigner mungala muluba ekolo nyonso yango nzambe azo punire muto yo nani comme on est Bokechu premier aza impoli. Voilà. Donc mutute Moïse Mbiye était akangisi mais nzambe nde abeti ye. Alors on a ba combattant musu batika iloko ba oba sima Bokechu premier o bazo bundisa bana nzambe yo tant que wende Dieu okope sa parole ni. Epesa bango conseil pour nzambe akomi kobeta ba oyo bakomi kobebisa parole de Dieu. Voilà. Olinga te même oza ya kobata makeba kutu Zambe akotinda na policier akende ko contrôler soit yo oza na mikanda en ordre te po ba refouler yo ba tia yo lipapu. Donc Zambe akomi kotinda basali na ye yo ozo yokate atindi policier aluka yo kaka a contrôler yo est-ce que oza na mikanda wana ezali Moïse Mbiye mais nzambe a comme ko punir bango. Voilà, merci beaucoup pasteur Ndongo Ndimaki quand même micro nanga. Merci beaucoup nzambe apam pour la bino mais Europe eza pona ba chrétien. Ezali pona NT, ezali pona kolinga. Ezande pona kolinga moninga na yo lokola omilingaka. Donc c'est ça. Merci beaucoup pasteur. Voilà, voilà ezaki maloba ya Mosai Nankolo to suki to continuer micro baladère to continuer. Voilà, chers amis, nous allons continuer toujours dans le micro-baladère par rapport à l'actualité. Ils ont obligé biso. Lobby na Belgique et Indagi Mabe, pasteur Moïse Mbiye Motonanzambe, a quoi ici Bokechu premier, o ya finga batu ebele, o ya finga bana mboka ebele, to ebite combat ngwa bundaka contre qui, yango toza sala kaka micro-baladère na système abuka mona, buka kuikila. Donc tout ça la bateau peut balobarabé toi na mabela bandal ya Gauthier bonjour. Bonjour ya Géry, bonjour na bandengo so batel la biso na Feza TV hein. Na Feza TV RDC. RDC pas ya Bela Dinganga. Bonjour vraiment na bandengo nyos. Voilà, tout ça na mabela bandal, tout ça na mabele na yo, tout ça na balabala Bokechu premier akene ko meka concert ya pasteur Moïse Mbiye nenga meka ya bawe ranson, nenga kimisa ki Koffi Olomide parce que Koffi Olomide azaki na France, a kimisi ya bangi mais pasteur Moïse Mbiye affronté pe police belge bakangi. Te Nangina zonga na mwamuke sima pona le belango bien. Combattant, lit na bango ezalaki nini. Objectif na bango ba signac ki ezalaki nini. Biso toyebi babandaki ko réclamer que mon konjo azali wana yete il faut longwa. Lit na bango yango wana. Yami bale bandalo ba massacre na Goma. Massacre na Congo bat bazo kufa mboka eza lokole eza na matanga. Bino boya ka bobeta ba musique auto pendant que mboka yana matanga. Ya imbale yango wana. Ya misa ba no reprocher ba musicien to za la club abita bino boya ka wa. Boboto la biso ba momi na biso. Bebisa ka bana na biso. Yemba rapé banzemo ba insanité. Ba yemba banzemo ba insanité ne to ba auto kanga mikolo donc to pèse déjà l'état congolais. Bravo côté wa. Sansir Kangi générique à Robin Monde. Donc na bi ba sengo doza na makala. Faut na vérifier. Yeba kangete mais nze munde ba kangi yango. C'est déjà une avancée. Mais lelo oyo.
revendication ya munene ya makasi ezalaki Kabila longo Kabila longwe. Deuxième revendication na minito tolo baboye FARDC au sala musala na est kuna jeté. Na après na yebi na yo. Na ngi lobi ba capturaki déjà ba rebelle moko. Na yebi sur 22 localités de sa Simbi. Donc soka ya te drapeau, soka ya donc tozo kende donc aza kwa senir côté kuna donc côté kuna le lopé tolobite sili. Mais est diminué sensiblement. Voilà. Vous comprenez? Na niveau pe déjà ya mboka to déjà ba to kanga robino pona ba ni insanité l'état zongi si censure ndenge zalaka. Oye minze mo mabe ba simbio. Siko réseau ya ko continuer nini wana ezanini. Mais bango revendication là bango comme lelo pe toza les 30 jours baba qui soulèvement populaire eza lelo na total la photo mo ba publier déjà le président Martin Fayulu le président SID azana Pascal déjà na quelques batou mais bango revendication là bango ezali lelo fatité il fallait Martin Fayulu ndaza c'est que tu biso mamto salate tu biso mamto salate to kenana lelo kwa liboso lokola oya liboso on a quand même faut qu'on féliciter ba combattant wana papa on combat si to comme peine à niveau parce que il faut faire entendre la voix du Congo. Dans l'instance internationale au Congo ça va mal. Faut te féliciter Moussala combattant Basalaki. Et l'ingolo bake objectif na bango ezate. Parce que Kabila sous na pouvoir te. O ba na ko senga bo sécuriser les biso S. Bo tia kimia kuna mona mboka oya ye azobunda po kimia za la kuna. To moni pe déjà babandi ko kanga ba nzembo avec obscène ba insanité wana. L'ingolo banini Moussala o ba congolais basalaki il faut ba bibetela na maboko. Ba vanda siko batala bo par rapport à ba revendication to salaki to mo déjà zobo tambuma to tala siko so ba moni ke simbité wana boko ko kene mais boko bana ko continuer à te de revendication finalement on dirait to siko nenga batu bazolo baka ke mikolo tribalisme ezo régner Moïse Mbi azanani ekolo nini akangi mungala akangisi mungala moteke tribalisme nalobi muta afinga bemba koleka boketu na mboka za mutu afinga Jean-Pierre Bemba koleka boketu na mondo aza mais le loza simana te na tuni au point le tribalisme ate ça c'est manque d'argument on se bando ba makamo ke lokoto ozangi argument ozoma to lo ba sur les faits même mutala omoni mundele aza kolanda de bande bwana poto mundela zolanda de très près la situation politique au Congo mamutu esali mana Congo mundela zolandela donc comme na niveau moi mais finalement ba revendication na binongo comme nango sans objet pour par rapport à obino bosengaki yango epesa meli bino siko vous revendiquez pourquoi on comprend si on commence que combattre vous combattez contre qui et contre quoi yango to osenga na ba combattre na minute oyo to telemana to tsana no chepo to tala bo to senga ki en tout cas in avancé to betela bino maboko to tala siko mona mayo aye wana soto moni peke moi ni yali to telemi lisusu et le retour personne là on a arrêt ba ça non moi na ni lecture bon ndenge to kene to bilan ndenge to kene to suki wapi to komi wapi to gagner nini to nan to comité mais batu musuba alo baki to pusa moi mke batu musuba alo baki ko kanga bokechu eza ko pelisa su moto boluki batu lokwa ba soki odombo soki ba benga ba odombo ba combattant mususu pe ba ngo balobi ba kosala kaka résistance. Bon, Lucas, pas problème, t'es. Résistance par rapport à quoi? Vous résistez par rapport à qui? Résistance. Bon, tu as résistance. Toujours résister pour la nini. Il faut pas expliquer Bisso. Gouvernement Zobimate jusqu'à là. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Gouvernement Zobimate jusqu'à là. Papa na ozonga ko résister quand même. Ko bimisela ka biso ba mot ko conjuguer la biso ba verbe za nango mabete. Mais faut pas expliquer Bisso vous résistez pourquoi? Faut te comprendre. Tout ça la résistance pour na nini. Faut te comprendre makambo wana. Voilà, conseil na yo parce que tout ça micro balade conseil na par rapport à ba combattant musu batikali parce que musu ba komo boke tu étais yo osaka na jibe osaka na Kabila fachaza Kabila te mais Moïse Mbi asuki si yo lobini. Na lobi est-ce que toi aussi tu réussir ko pekisa ba bina ba minzi moi ba nuana ba fête. To si to continue ba fête mo boye ningi bo tenzemu ya kingandi po ya kingandi to ba niko beta ba tuna fête po ba tenyawa. Non to réussir ngota. C'est que les gens sont fatigués. Vous comprenez, les gens vraiment sont fatigués. Donc les alliés koloba combattant na bi ke baba to mayele ba za ba homme sage. Il faut sikoba s'arrêter batala. Ma ramener ba ça la lecture. M'amener comme ko kendele boye en tout cas quand la mingité peuple na résister na biso. Vous comprenez? Ngala montre ba no ke na ba sens wana. Sikoyo on le to tio là pour ce qui va peuple population résister ka combattre ba réussir ko quoi ça combattre cop et kufi. Siko on le to comment ça là on est cop. Na biso cop et dai.
Voilà, merci beaucoup ya côté n'engo ndima micro nanga quand même. Ah merci na bande ko nyoso tu balandi biso bon na yebike na chaîne en tout cas biso lingaka bo s'abonner bo sana abonner chaîne nyoso na lega na senga bande ko s'abonner. Pour so bo s'abonner ko le chaîne pas zo kotisa biso pe bon yebika ndenge zala voilà quoi. Voilà, merci beaucoup na Tikio. Merci beaucoup tozo continue. Voilà, na tia drapeau na kingo parce que na lobaka na époque wana akokende ba kokendete akenda. Alors Boketu premier zala édiqué lelo banga lebele baza contre yo ozo fingisa bango mungala za muta vérité mungala finga mututé donc osakana yepe na ba werango osakana na ba kofiango osakana yepe na ba fabrigas mais Moïse mbi yepe na laxi ke aza muta jale lo boyika di bazela aza na bongo la police belge zoye na bongo pour ko finga pe leki quoi donc merci beaucoup na bandeko nyonso bozolanda biso na média en ligne votre chaîne Feza TV RDC, il y a Yemokoma social Bella Dinganga. Merci beaucoup na bandeko nyonso. Déjà micro balade to tchabatu hein. To tchabatu baloba par rapport à événement et salami na Belgique. Donc bana mboka bozala ini et puis alors msunde mo atuna ngagéri mutasali 6 mois bosa les marches. Mutasali 6 mois bosa les soulèvements populaires. Oji c'est oyebate. Ngana komisika maloba bandeko bele batuna ranga. Sauf que dans un téléphone, tender mon soit tout l'inga pipé. Alobi Jean-Pierre Bemba, aza parmi bateau baboy encore en bout. Il est là comme téléméla. Corruption, to intérêt à peuple. Wana ba maloba ba tu ba comme là. Il fallait le na tanga ngo pena. Et puis, ayi saka batna 2006 soko avo bima tala photo ya suka pour soko meki okuta na char de combat. Mais lelo, les paroles s'envolent mais les vidéos restent. Internet est comme bongo. Merci beaucoup. Baza IDPS dans Londres, président Chibaba Benda. Baza IDPS, donc na pesi lo mote bele. Baza la mukape, botinda ba kombo na obwaka. O eza Congo, eza parti prité. Biso du to luka kaka mboko eza la bien. Merci beaucoup. Caméra woman, Jojo Mazo. Yem ta ko azena sima caméra. Merci beaucoup de zaki na bandal. Ciao. Tout le monde à la prochaine. Ciao.